kozanga mbongo eza pasi na motema mama, kozanga mutu eza pasi na motema mama, ekosila ye pasi na motema mama, ekosila ye bapasi na motema mama, kozanga biloko kolia eza pasi na motema mama, kozanga bolingo ya fami pasi na motema mama, ekosila ye pasi na motema mama, ekosila ye bapasi na motema mama. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et à EHP Creative Media. Merci de nous rejoindre sur un nouveau numéro. Je s'appelle Mingo Kutanabino Sumoko parce que ce dit là nous a fait encore grâce. De Kutanabino Sumoko Nalelo et nous vous disons merci, merci Nanzambewana. Et pourquoi pas dire merci à tous mes abonnés fidèles, Bandeko Balanarabiso Naboke, Bignon Sotopesibino, merci. Et pourquoi pas aussi dire merci à la grande famille, la famille Amani, à mon boss Mwanda Amani ainsi qu'à mon papa, Ose Amani. Topesina Bango, merci Mini Penabino Sobozola Nabiso. Oui, voilà, en tout cas, Lelo Nazanga Mokote, je suis avec mon invité, Tokolo Bela. Na makambo ezo salema na l'église ebele tozomona ngo des signes au ba pasteur bazola tato éviter à ce que ezola ça c'est la sainteté ou soit des accords par sentiment. En tout cas je suis pas seule, je suis avec mon invité au beaucoup découvrir à tout de suite na sengi na bino boza la connecter brancher. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur EHP Creative Media. Alors sans plus tarder tozoyamba bongo mon invité. Oui, bonjour pasteur Franck. Bonjour maman journaliste. Ça fait longtemps Mikolomo est belé. Ça fait très longtemps bisope to sepe du susu ndenge vraiment nzambe atina mutema na bino posa penda ya kokanisa biso po ite tozonga ba téléspectateurs na biso balanda biso to la lisusu de la part du Seigneur et loko de Timothée na senamo Isakari Lobanza. OK. Alors pasteur Franck, nous vous signalons que nous sommes en direct sur EHP Creative Media. Un ou deux mots pour na bandeko bazolanda biso. Vraiment pour na bandeko na biso bana nzambe nyonso tobinaka bino mingi, voilà pourquoi on se dispose à tout moment toyaka soki tozi invitation toyaka pour na ko répondre afin que boyeba makambo na nzambe, boyeba mambo nzambe parce que le salut est vendu na kati na connaissance. Bible lobi mon peuple périt par manque de connaissance. C'est-à-dire soki ozana liloba connaissance ya makambo nzambe te okobika te, quand bien même okendaka église, quand bien même au sa offrande, quand bien même au yembaka, mais si tu n'as pas la connaissance, tu ne seras pas sauvé. Voilà pourquoi tu n'as pas bino mingi, tu pesi bino mbote, tu sepeli, oya lisusu koloba po ite bolanda biso afin que vous bénéficiez vraiment un plus na katima mwanza. Merci beaucoup, pasteur Franck. Oui, voilà, en tout cas, tu l'as dit, on a beaucoup de bien. Oui, fidèle téléspectateur, il y a EHP Creative Media. En tout cas, tu sais que vous s'abonner massivement sur EHP Creative Media, vous ne serez jamais déçus. Surtout, j'aime Nabino, commentaire, Nabino, en tout cas, au sala biso bien makasi, Gongango et Ango et Koki. En tout cas, tu limite au bénéficier, pena Oitali connaissance, tu le barras toujours EHP Creative Media. En tout cas, nulle part ailleurs, l'église au milieu du village. Quand c'est faux, c'est faux. Quand c'est vrai, c'est vrai. Surtout, dans le service, en tout cas, les lopes, tu limite bénéficier na Oitalipe connaissance o ekobima bongo chez pasteur Franck. En tout cas to yebie biso na sezamba liboso te aleka lelo vraiment tozana ye a éclaircir peuple de Dieu tozomona makambo ezo sala mebele be na l'église ba pasteur kolata to ebite ba sine ngozo la que ça sainteté to ndeni et voilà to lingi to meka un peu ko partager ngo na pasteur Franck. Oui, pasteur Franck to lingi to meka un peu ko ebisa biso qui représente la croix, hein. Croix ils ont représenté ni personnellement parce que tout le monde on a l'église et belo kotiboé ils bossent cher babambi croix moko wana hôtel pena mais au moni bâti croix ils ont représenté sainteté to et l'oroni. Bon, merci pour na mutuna oyo etali oyeba ba croix na église kaka ndengo lobi wana lobi loleki obanda komona ba système ya ba croix na église ezalaka mambo catholique. OK. Makamba catholique na protestant bango nde oyeba ke église oyo ezali église catholique omona batie croix likolo batongi yango na likolo batie croix, église protestant omona batie croix mais lelo tomoni ke komi presque partout na ba église nyonso et komi omona so koti bomoni batie croix na ba église o soit disant ba église de réveil nde ba benga ngo mona ka ba croix nana nzoto ya ba pasteur pasteur alati penda e kulusu alati croix tout ça. Mais maintenant, batu balata kango pona nini. Somona balata kango, voilà pourquoi na loba qui la fois passée, na lobi toza disposé
pona koyamba bato na débat contradictoire bandeko basalelaka bakroa na baeglise na bango na banzoto moni paster alati croix est-ce que ezali elembo ya bosantu ndenge olobi wana est-ce que ezali kotalisa nini yesu akufi awa to ndenge nini ozomona donc ezali difficulté mais eloko oyo esengeli bana nzambe bayeba tolobaki la croix soki même na terme na monoko na biso kombo ya croix ebimaka ezalaka par rapport na liwa ya yesu na ekulusu zomona yesu akufaki na ekulusu et na kati na ekulusu eloko nini esalemaki nalingi totanga nanu verset totangaki la fois passée ya Galates chapitre 3 verset nango 13 Galates chapitre 3 verset 13 le Bible. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, écriture, bien-aimé Paul Azotalisa, que Christ, Yesu, a racheté, a sombaki biso, na malédiction de la loi. Na malédiction de la loi, a mis comme ça qui étant devenu malédiction. Christ a mis comme qui malédiction. Pour nanine, pour na biso. Alors, pour ekomami, maudit et quiconque est pendu au bois. C'est-à-dire, tango Yesu, amataki ndenge torobaki yango la fois passée. Jésus aye komata nekulusu ezalaka un lieu oyo pona Christ ekomaki un lieu ya malédiction. Ozomona? Ye yazalaki pire azokoma malédiction. Ozomona? En d'autres termes, bisiko oyo moni croix ezali, batie croix. Na bato oyo balingaka koyeba selon les écritures, croix ezalaka un lieu ya malédiction. Ozomona? Voilà pourquoi Yesu azalaki saint, mais tango mati na croix, azokoma nini, azokoma malédiction. Balobi po ekomami na loi ya Israël. Soko moni ba pendre mutu na croix, c'est que mutu wana aza maudit. Oh, c'est que bango baza maudit, bazu ba croix balati. Mais justement, omoni bandeko belé, ba pasteur belé basalaka yango, ezalaka manque ya connaissance. Kaka ndenge oke Christ le lobi, mon peuple périt par manque de connaissance. Pasteur Franck, c'est que Joël Francis a la connaissance, tu sais. Non, mais ezali basi, non? Ezali basi, to yebaka mwana azali mayele. Au monde na batitude na ye. Zo mona na tongo ndenge za boye, lokola tokoti na vacances, mwana mayele, mwana ere moko boya suka ine na ndaku, azotanga, oyebaka mwana oyo antuka aza mayele. Omoni soki ta ya kozonga classe koki akomi kosala papa pression, papa na lingi nazonga classe bilamba na ngeza ba uniforme tout ça, ça signifie que cet enfant est intelligent. On se montre. Donc muté il peut bailler bakaye na ba acte. Quand un prédicateur pose des actes qui sont contraires à la Bible, est ici que muté wana za na connaissance était. Azana connaissance ba écriture était. Mais pasteur Franck, on a peut-être jeté sa foi na ye kondimana na Jésus. Non, kondimana Yesu ba yeba kango na croix te. Zomona kondimana Yesu tolobaki la fois passée, mes frères, je sais ba ndeko basali na nzambo bazolanda biso. Nathan ya loi parce qu'il existe deux sacerdoces. Na sacerdoce oyo tango Israël asalelaki nzambe au travers loi oyo nzamba pesaki Moïse na montagne ya Sinaï, ba bengi yango sacerdoce lévitique. Ozomona? Mais na tango na biso kolandisa Hébreu 7, lelo yo tozali kosalela nzambe tant tozali kosala ngo na sacerdoce babengi sacerdoce royal. Tant ya sacerdoce lévitique ezalaki tango oyo nzambe abandaki ko se manifester na basigne. Babandaki koyebisa koyeba musali na nzambe na basigne ne lateli na ye physique. Nazali na mokanda ya Exode chapitre 28 soto ko kotanga yango. Oui. Exode chapitre 28. Exode chapitre 28. Verset 1er, le Bible. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et ses fils, Aaron,
les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, et Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Ok. Ma combien sota disake Nzambe ayebisi na Moïse que benga ndeko na yo Aaron parce que Moïse waki akutanaki na Nzambe mais le sacerdoce ekozala exercer na Aaron pe bana na ye. Ozomona pe bana ya Moïse babengi bango ba Lévite c'est-à-dire tribu ya Lévi yango nde kosalela Nzambe musala na Israël. Nde Nzambe ayebisi na Moïse ke fait approcher ndeko na yo Aaron Aaron na bana na ye pona musala na sacerdoce mais sikoyo bakosala musala ndenge nini Aaron na bana nyonso ya Israël bakolata ndenge moko te il faut Nzambe a yebisa na Moïse ke basalela Aaron bilamba na bana na ye pona kotalisa dignité ozolanda pona kotalisa dignité pe pona kosala ezala parure ozomona lolenge ya malamu ya bango kobima na miso ya bato ba paraître malamu liboso ya bato voilà pourquoi ayebisaki na Moïse ke basali oyo basalelaki Nzambe na sacerdoce lévitique c'est-à-dire Aaron na bana na ye bazala na bilamba ya kolata ezoloko omoni catholique atikali nango lelo omoni basango balataka bazambala batie babilamba batie couleur bleu batie couleur rouge balingaka kozonga koluka Exode 28 nde eloko balingaka kosala mais ezalaki na temps oyo te ezalaki mpona bana na Israël mpona moto bazalaki basali na Nzambe babimi na tribu ya Levi na nzoto bo ozomona ezalaki bilamba epesameli lelo oyo ozolata yango oza Lévite te ozomona ozolata yango mpona nini obimi na tribu ya Levi na nzoto boye te ezalaki dignité oyo Nzambe apesaki na Aaron na bana na ye na temps oyo tozalaki na sacerdoce lévitique sacerdoce oyo ezalaki ya bonzoto ifalaki bateyi bamona bango na bilembo ya bonzoto ke bazali basali na Nzambe voilà col pastoral eza na Bible te col pastoral eza na Bible te Exode 28 atalisi ndenge nini batongelaki Aaron bilamba yoka d'ailleurs eloko moko na verset na yango 3 Aaron na bana na ye bakozwa bilamba basombi bake kosomba le mettre bilamba bameme pa ya batailleur na nzela boye batongela bango bilamba ndenge omoni lelo oyo bapaster bazokendela batailleur ya coin batongela bango bilamba te ezalaki na bato oyo catégorie ya bato oyo esengeli batongela Aaron bilamba yoka na verset 3 balobi tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Bon, ça dit, Nathan ya Israël, ezalaki batailleur ya nzela ya Israël nde babanda kotengela Aaron bilamba te. Balobi bilamba wana bato bakotongango ce sont des hommes habiles oyo Nzambe atie intelligent un esprit d'intelligence ozomona esprit wana ez esprit eutaki pa na Nzambe Nzambe apesi bango l'esprit d'intelligence pona kotonga bilamba ya Aaron ezali batailleur ya cointe ke mutu okepa non batailleur wana batongango kitoko pasteur non batongango kitoko mais tozali lisusu na temps ya sacerdoce ya bilamba wana te oyo ezalaki nde na temps ya Moïse na temps ya Aaron na bana na ye nde babandaki kotonga yango basango bilamba na bango eza batailleur na biso omoni bato batongaka yango ozomona ces gens là n'ont pas le Saint-Esprit ozomona soki tolobi to respecter Exode chapitre 28 bilamba ya musali na Nzambe moto akotonga yango eza batailleur ya balabala te ozomona barobo wana bakendaka na bavile wana bake kosomba yango kuna ezalaki bongo te kuna ezalaki c'est-à-dire Nzambe akotia le Saint-Esprit, l'esprit d'intelligence na tailleur wana donc Nzambe nde moto akodéterminer tailleur wana apesi na modèle apesi modèle nde ya kotonga yango soki moto mosusu atongi yango Moïse na bana na ye baolata yango te soki moto atongaki yango azali na esprit ya intelligence te azali un homme habile te Aaron na bana na ye bakolata bilamba wana te ozomona sikoyo bakole pastoral banani batonga bachemise wana ozomona batonga yango eza bana pasteur ake na wenze aluki bachemise tali bachemise ezali na bakole mao banini asombi yango ale aluki kamwa eloko moko ya pembe abambi bakole pastoral bateka yango ozomona non nalati yango te parce que ngai nazali motei ya temps ya sacerdoce lévitique te nazali na motei ya temps ya sacerdoce royal ozomona
ezali ndenge wana ezali matata te mais ezali ko comprendre mambo nzambe oni soko comprendre bible malamu osala mambo eza na bible ozolanda donc na temps ya bapôtre bapôtre balataki bazambala te ozolanda Lévitique chapitre nani mokanda ya Exode chapitre 28 ezalaki kaka mpona Aron na bana na ye ozomona bango nde basaleli nzambe na temps ya loi voilà pourquoi lokola Israël alliance na ye ezalaki fo amona dignité ya mosala nzambe na miso boye na bilamba nde omoni nzambe asengaki ke batungela Aron na bana na ye bilamba wana mais soki otali lelo oyo na kati na bilamba wana col pastoral soki otangi Exode 28 okomona te bisika balobeli col pastoral keno bakotongela Aron col pastoral batie yango ezala ya mwindu chemise ya mwindu na mwa elembo ya pembe awa oyo olingi kotalisa c'est-à-dire mwindu lokola ténèbre c'est-à-dire pasteur wana aza na ténèbre mingi aza na mwa lumière ka mokie lumière kasi l'habit noir etalisa couleur noire etalisaka nde ténèbre te na commencement balobi il y avait du ténèbre na surface ya ozomona donc omoni c'est-à-dire que en moi ici naza ténèbre na ténèbre lumière eza mokie ozomona et yango ozomona mpe bato bazobikela yango c'est-à-dire que na temps ya sacerdoce lévitique bilamba koyeba un pasteur babanda koyeba ye na bilamba ya kolata ozomona mais maintenant croix oyo bapasteur bazolata lelo soki ovérifie na Exode 28 oyo bisika wapi nzambe ayebisaki na Moïse batonga Aron na bana na ye bilamba po balataka e servir na dignité na bango okomona nulle part nzambe alobaki ke basalela Aron croix alataka croix na kingo ozomona voilà pourquoi tolukaki débat contradictoire na bapasteur oyo balataka ekulusu na kingo oyo botiango même l'église tozotuna motuna balataka ekulusu wana na kingo bazwi yango na verset nini est-ce que olingi kokufa yesu ntango amemaki ekulusu na ye na mapeka yesu ekulusu na ye amemaki yango na kingo te amemi yango na mapeka engai kotalisa amemi yango na nzela ya Getsemane otalisaka moto ndenge azokende kokufa parceke yo paster olati ekulusu na kingo eza kolakisa nini olingi okufa oubien osokufi parce que ekulusu justement ekulusu croix ezalaka so ozotambola ozosala voyage omoni place moko croix ezali bapiki na mabeli boye ezotalisa nini liwa esalemi bakundaki moto ata na batombo tomona moko batomba bazotia mpona kotalisa ke place oyo batie tombo oyo koro oyo bakotisi awo eza susu na vie te voilà donc paster oyo azolata croix lelo oyo seke ezotalisa ke paster wana aza na vie te croix ezalaka elembo ya bonzambe te ozolanda donc tango Yesu akufi ndenge toti kotanga na Hébreu na Galates chapitre 3 le verset 13 balobi nini Christ nous a racheté de la malédiction de la loi parce que tango Yesu akendaki na ekulusu ezalaki nde po akende kozwa malédiction ozomona sikoyo tango Yesu abandaki kotambola boye azalaki na vie kati na ye Bible elobi en lui habitait corporellement toute la plénitude de Dieu c'est-à-dire il était un homme saint. Jésus n'est pas tambola. Mais tant qu'on Bible lobi, il nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant lui-même malédiction. Parce que comme matane kulusu, les abisiko yesu azo qui ne cause malédiction, mais bon moyo yazala qui nango azo libéré yango. OK. Ozolanda. Peut-être ba tu vas comprendre kate lité ya ikulusu malamu. Donc ekulusu Jésus azo qui ne cause malédiction. Mais vio yazala qui nango ya tambola qui nango partout wana. Mais ekulusu siko azo libéré yango parce que tango yazo comme maudit. Moto akoko za au même moment azali maudit au même moment azali bénité. OK. Soit oza maudit, soit oza béni. Ozomona. Alors lokola Christ a commis na croix, azo comme maudit, il faut libérer vio yazala qui nango. OK. Ozolana. Donc biso lelo soki tozali kolobela likambo ya croix tozolobela lisusu la croix physique te nalingi totanga mokanda ya 1 Corinthiens 1 Corinthiens bandeko na biso bazolanda biso tozwi 1 Corinthiens chapitre 1er OK chapitre 1er 1 Corinthiens tozwi verset na yango 17 kino na verset na yango 18 OK 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 17 au verset 18. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Yoka verset 18. Okay. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent,
mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est-à-dire quoi? La croix, le loyo, oyo biso, basali nanzambe, et sengeli tous à la porteur na yango, nous ne devons plus être porteurs, il y a la croix physique. Ok, kosomba, ok na wenze, et pas artisan. Azomona, mutumoko boye, azote kabike konaye, na 7e rue alimete, allez, asali li olibaya moko boye, allez, otie na kingo, ozotambola nango lobi, nga nazali porteur ya messager. Azomona, la croix là, soko tie croix na kingo, tous les pasteurs au monde à Kabatiaka, croix na kingo, ça signifie que ce sont des pasteurs sans vie. Ce sont des pasteurs qui sont déjà morts, quoique vivants. Parce que croix, ngam na lobi amote, ça va verser. Croix ezalaka si ya malédiction. Parce que tout le monde rappelle dans l'église catholique, tout le monde envoie même ma sœur dans le couvent, alinga sambela boye, afuka na s'incliner à croix, a beti moi bilora boye, mais tout le monde peut voir même efficacité nango. Efficacité ezalaka te. Omoni de basala boye, basali awa. Et là qui c'est le mot, c'est ça la Bible était. Ezali ne pratique moko boye. Et ça na Bible était boye. Exact. Oh. Qu'est-ce qui prouve que awa ezali au nom du Père? Awa. Verset ni lobi awa ezalaka le nom du Père, bongo awa ezalaka le nom du Fils. Du Saint-Esprit. Amen. Mais faut rater. Oh bazami ça. Mais oh amen. Tout ça hein? Le nom du Père, le nom du Fils et le Saint-Esprit. Il fallait le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Amen, Pasteur Franck. Amen, amen, et si les prières ici. Bon, si vous Luca prière ou na Bible. Beaucoup d'angote. Ah, Pasteur Franck. Nani asala ki apôtre nano mona ki asala ki avasambela asali boye. Azate. Bandaka omoni la sanini. Balinga basaka na likanisi ya ko dessiner croix mais ko kite. Ozomona po croix ezalaka na 4 coins. Ozomona croix ezali boye, ezali awa. Allez, eke boye. Mais ce que so bozu awa. Ozomona ozu awa oye na motema. Si mokebo, si mozongi bo. Eza prière, mais eza prière mo bio Pasteur Franck. Eza prière te, eza na Bible te. La prière doit être tirée dans la Bible. Mais Pasteur Franck, c'est ngapena sala ngo sike eza mabe. Il faut se repentir. Pour ça la ronde chose ya solo. Faut se repentir. Faut se repentir. Faut se repentir. Ndena bana ko loba boy. Na lobi, Paul a lobi la prédication de la croix. Ozomona. Est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, elle est une vie. Ozomona, et lui kota lisake moté il est là à kolata lisusu croix physique mais il doit avoir la prédication de la croix, c'est-à-dire il doit avoir en lui l'explication de l'œuvre de la croix. C'est ça et donc sengeli croix sengeli moté signe sengeli moté alata po baye ba ke yo zali musala nzambe il faut zala na lité ya Yesu nekulusu na yo. Osala porter la prédication de la croix, c'est-à-dire avoir la connaissance de l'enseignement, le mystère de la mort du Christ sur la croix. Et non qu'on soit la croix, on l'a tango boye. Mais tu vois spirituellement, physiquement, tu la tango. Physiquement, parce que biso tozali du sous na sacerdoce, il y a sacerdoce où bana ko senga bilo ba signe physique te. Donc comme na sacerdoce ezali ko sali ma par la foi. Tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Moté yazali ko sali lanzabe par la foi. Il doit avoir l'enseignement de la foi. Zolanda. Donc c'est que motoala talisusu croix boy. Non, la croix selon 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18, c'est la prédication. La prédication de la croix et non porter la croix physique. Non. Sur la croix physique, vous connaissez que zali si ya bonzambe. Zali si ya malédiction. C'est-à-dire que je suis maudit, moi porteur de cette croix, je suis maudit, je n'ai pas la vie en moi. Parce que croix batia kango na cimetière. Croix batia kango na église te. Ba église union so moni batie ba croix, elingi kota lisake, il n'y a pas la vie na kati église wa. En tout cas, tu l'as dit, il n'y a pas la vie, moni batie kulu so munene boye, batia ngo avant nani, kulu so wana ezota lisake awa vie ezate. C'est la malédiction. Kufa. Malédiction parce que muto ya liboso amataki azalaki na pire tango amatine kulusu nde akekozwa malédiction mais a libérer vie ebimi vie ebimaki quand ezali na esprit oyo oki Yesu alobaki yango na Matthieu 27 tango azokufa lobi Eli pourquoi m'as-tu abandonné, c'est-à-dire tango nzote matine kulusu l'esprit la vie qui était en lui et moni que cet homme est devenu impur, je dois sortir de lui.
esprit ebimi esprit wana tango ebimi ezo akokitela siko bantoma le jour ya Pentecôte ozomona mpona kotalisa ke les apôtres ne doivent plus porter les croix physiques mais esprit ya vie oyo ezalaki kati na Kristo ekokotela bango nde bakomi porter ya lilakisi ya solo lilakisi ya solo ya Yesu kokufa na ekulusu mais bacroix physique boetalisaka esika oyo eza na vie te église nyonso omoni ke batie croix etalisi ke na église oyo vie eza te. Oui, en tout cas, pasteur Franck Tolandio, na boki bien sûr ngolo biki l'église on se bazo ba croix batia, etali si ke vie ezate. Mais bino bat évangile, en tout cas bozaramo matata pasteur Franck, il y a des fidèles au bazo landa biso bandeko bazo landa biso par rapport à cela avant de clôturer mission na biso ya mokonalo parce que to le bara toujours en tout cas ba etando boeza la rapetango. Mais to lingo mekampe ko pesa biso ba passage pe bandeko bazo landa biso en tout cas pe baza na besoin nango ba passage ezo condamné aux contre bateau bala traduit croix atie pour te bino bat ensemble tout cas côté wana et moi matata ezesika wana côté ko interpréter moi bible to lingi un peu pesa biso makomi wana o ezotalisa ke et que là ta ba croix boye ba bijou moni pasteur azui gourmet mo loko boye atie pour que ba pe bazala moins éclairci. Bon nalingi je pense que na pesi tozo na nota de Timothée. Oui. 1 Timothée chapitre 2. Verset na yango 1 Timothée au na Paul même azoro bango pour na bandeko basi 1 Timothée chapitre 2 verset na yango 9 okita balobi boy je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne séparent ni de tresses ni d'or ni de perles ni d'habits somptueux mais qu'elles séparent des bonnes œuvres des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ah, Paul azolo bango pona basi alobi les femmes qui font profession de servir Dieu bakoyi bango nani na les bonnes œuvres. C'est-à-dire de la même manière le ministre qui font parce que na Exode chapitre 28 balobaki ke bilamba oyo Moïse bazotongela Moïse sengela tongela Aaron na bana na ye ezali bilamba oyo ezali kosala nini ezali kotalisa dignité pe ezali kotalisa parure. Ozomona or Paul sikoyo tango azoya koyebisa même na bandeko na biso basi o baza ko servir nzambe azolobani c'est-à-dire ko servir nzambe yebana na bilamba te omona na lati boye ndenge bomoni nga na lati boye bilamba cher banini oni pasteur alati gourmet pasteur aza na chaînette na kingo ozomona pona kotalisa ka naza artiste pasteur artiste susu kasi naza artiste ba bijou ba or banini eza biloko bilamba ba artiste ozomona omoni mutu penda pasteur na baptiste ba bourgmestre plutôt benga ngoni ba gourmette ba biloko moko boye ezotalisa que je suis artiste mais na bato bazo ça la profession parce que servir Dieu c'est toute une profession ozomona c'est-à-dire quelqu'un consacre sa vie pour servir le Seigneur c'est toute une profession okoye baye na bilamba te okoye baye na le bonnes œuvres okoye baye na de bons enseignements ozomona okoye baye na le bons enseignements et ce que yé na kati na assemblée des saints parce que biso tozali baté assemblée des saints kuna nde kokuta la bonne parole kokuta le bon enseignement ezali wana lité ya oyo bato tozali ko expliquer les écritures pe tozali ko bikela par rapport na ndenge ba écriture ezoloba nous tozola takaboyete ata soko moni mutalati chemise ya pamba. Mais ce qui azali na lité ya malamu kati na ye c'est un serviteur de Dieu, il mérite la dignité, il mérite l'honneur et le respect. Oui, voilà, pasteur Franck, en tout cas Tolandio manque à temps, en tout cas makambo c'est très important, je suis sûr, mais que en tout cas tokozala wana pona kozongela pona kozongela ngo soutenir vraiment peuple de Dieu azala éclairci. Tolandio vraiment na boké binyoso. Oui, fidèle téléspectateur ya EHP Creative Media en tout cas, voilà en tout cas to sepeli to bénéficier pe na otali connaissance, bo s'abonner, oza makambo nzambe, maman nzambe pour partager yango, pourquoi partager ka bisoba, oza makambo nzambe partager yango partout, partager yango et koza mala omi commenter, aimer s'abonner na EHP Creative Media en tout cas okozangi lo côté oza mambo raté to bara toujours nulle part ailleurs. Oui voilà fidèle téléspectateur ya EHP Creative Media yango zalaki émission na biso ya mokona lelo ezibongo fin na yango mais pasteur Franck to komi na suka to lingi mo lelo basuka pona bazé belé ba olanda biso ya aussi des serviteurs il y a aussi des chrétiens ou bazolanda biso to lingi mo lelo basuka.
liloba suka ezali ke nzambe apambola bandeko nyonso oyo batiaka temps na bango ya kolanda chaîne oyo mpona makambo na nzambe. Vraiment ndenge opesaka temps na yo mpona kosala barecherche ozwa connaissance kolandaka HP Media, nzambe apambola yo mingi. Temps oyo disposaka wana ezali na pamba te, eza na lipamboli na kati. Tia mega na yo, mega oyo ozotia wana ozotia yango mpo landa mambo ya buzoba te, ozolanda mambo ya nzambe. Lipamboli ezali na nsima ba émission nyonso. Nzambe apambola bato nyonso balandaka biso, nzambe apambola basali na nzambe nyonso bazali convaincu na lite ya oyo. Je pense que bakotika bakroa na bango po babanda kozala nde koluka kosala ba recherche ya makambo na nzambe, kozala na bonne parole et non kozala na ba parure extérieure. Pe bandeko nyonso moya suka pe ezali na basali nyonso bakomona ke bazali na posa ya débat. Vraiment tozelaka bino awa, tozelaka bino na HP Media oye tokosolola na lolenge ya bonzambe, tokose compléter, tokomona soki ezali ya solo makambo biso tozoloba ezali vrai, tope yo za na lumière, mais nous pensons que nous avons la lumière parce que c'est sur base des écritures que nous parlons de ces choses. Ce qui peut bandeko ya débat bazali tozali disponible, tokosala partage na bango ekozala mpona lipamboli ya ba téléspectateurs na biso nyonso balandaka HP Media. Comment nzambe akozanga te na kopambola bino. Merci beaucoup. Oui, fidèles téléspectateurs, il y a EHP Creative Media en tout cas. To sepeli mingi ya kozana bino susu mopona lelo ndo tote koloba ozama ramnanza mais makomi le tout passera sur la parole de Dieu. En tout cas, zo makambo partager yango partout na baninge belé et kozama la mingi pe toza ko institut toza na poso le kan émission la biso en tout cas comme la biso yep toza na poso to sur le terrain to couvrir événement na yo en tout cas contacter biso toza wana pona bino. En tout cas, c'était bel et bien votre sœur Bernice Tita. Quant à moi, je vous retrouve à tout de suite. Bon dimanche. Kozanga mbongo eza pasi na motema mama, kozanga mutu eza pasi na motema mama, ekosila ye pasi na motema mama, ekosila ye ba pasi na motema mama, kozanga biloka kolia eza pasi na motema mama, kozanga bolingo ya fami pasi na motema mama, ekosila ye pasi na motema mama, ekosila ye ba pasi na motema mama.